tango na laksake batata ba camarade nangai mbuka Yerusalemi. Papa laksenga était la voiture na yo. Na 1927 nazalaki na 9 ans. Natali papa. Oyo loko kiti na likolo oyo ezalaka wana se. Papa lubi soko longe tala voiture ko tambana nango yangwana. Ndege tukulubaka ete solo ekutika la bele solo elukuta ekutika la bele lukuta. Est-ce que Simon Kimbangu abunda kipona munene be mutu mwendo oto zo sala pona be minene be batu mwendo l'église qui mange chilelo et pronaka pas to banela Congo d'Antotila. La néocolonisation est la conséquence pour n'avoir pas compris Papa Simon Kimbangu. Nous souffrir, kende na nkamba papa président, ndemo kende na kité. Oyo parce que moto azana clé ya ko décoller mboka oyo ezali na maboko na ye. Tozali ko kende. Tozali ko kende. Les mensonges resteront toujours les mensonges. Tozali ko kende. Nazara kola nakasoko balubi nkumba Simon Kimbangu bamususu bayindami. Oi. Tala yete. Olinga tebo kukutana na ntumpa. Sikawana mwaya kubumba na ezalite. Bola nakaka soko ba sika bazara kupesa diskura. Simon Kimbangu soko balubi yango bamususu balali mpongi. Sur les champs. Pana nini nkumbu wana? Kasi na nkumu na Yesu abazali makasi bango Yesu tu Yesu muntu ndombe Yesu mukono mususu tango mukamona izali sekre nana jela to kuma le douce Papa Chi nous avons monnaie non. Nous avons un programme là, on est à protéger. Ayaki na janvier, babengisaka biso baomoni en chef misatu ya FARDC. Tokendaka kuna tango babandi kotuna moko bapresente. Tango na lobi omoni en chef Kimbangisi. Ondela situki alobi Kimbangisi kwa. Nabandi ko expliquer alobi no, ko expliquer awate me malamu toko inviter bino boko kende epa na biso o expliquer biso nano le Kimbangisi. Alobi d'accord, invitation wana sur base ya ngai. Mais sikoyo awa ekomi atindaki ba invitation de façon token.
ko bacatholique baprotestant ntango bainvitation eye badeklase ngai balobi bino bozokende kokumisa dialunga na nkolo yesu alors oza bachrétien te baefase nkombo na ngai nde batiki ngai ndenge tozoloba awa 2 semaines ekoki baza kuna. Muntu ndombe oyo batikaki oyo bamundele bye muntu mwindo bato mwindo mawa bango bayoki zuwa baekarte ngai. eske Simon Kimbangu abundaki mpona mundele bye muntu mwindo papa liangenda abundaki bamindele bye bato mwindo oyo tozosala mpona bamindele bye bato mwindo oyo aza kuluba boye azali mpeka muntu mwindo akukanda balabala nini akoluka nzela mokolo mosusu esika na yo kasi ata basali na bango ata bango bakete me sikoyo ekozala tolo na bango bakoya bongo bie bongo te batioli likambo te tozali kokende biso toyebi keka bakoya awa natali ntango bazali kokoma yesu ndenge okende na nzembo na bana yesu asalaka na ye likambo te ora akufilaka mpana yo na ngai kasi yo tikani na mpasi bato mosusu bamoni esengo yesu asalaka na ye likambo te ora akufilaka mpana yo na ngai kasi yo tikani na mpasi bato mosusu bamoni esengo pamba te likambo moko ezangi yo kaka moto akufungula likambo wana baprofete nyonso to ya mokili bakangani baluki nzela bakai kopesa libondele na bango esika na montagne moko ntango bakumi na ngumba wana moko na bango atala kuna atali papa Simon Kimbangu abimi bapanzani kasi babangi mingi te mpamba te bazali na mabondeli kasi muntu mwindo oyo alungu wapi awa muntu mwindo ayaka te musika boya ya kusala nini ye mutu apesaki bango message ya ngwana nde bayelaki tina kisasa mbuta muntu oyo amonaki bango bobe oyo atambolaka na ngai ezalaki mpe na sika moto mosusu te ezalaki na mokoto 87 bino boyibi ndako na ngai mingi oyo tokoyaka na kisasa bato wana balobi ete yo muntu mwindo ozalaka prisonnier pendant 4400 ans maintenant votre prison est terminée boloko na biso etotikalaka 4400 ans mais donc yesu akutaki na biso na boloko yesu atiki biso na boloko me ya yaki mpona kolibere banani eske bato mosusu kaka balobi iba kaka likambo or que ça secret. Car, de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. biso mpe pase eleki banda na ntango ya Adam et Eve banani bamoni mpasi mingi ya molimo santo alobi vitesse mais faiblesse ekouta epa na biso yo kaka moto akufungula likambo wana solution ya Congo pamba te toza na problème munene bato bazali kokufa mboka oyo esengeli ezala les pays les plus riches du monde oyo bazali kobenga scandale géologique mais tozo kobima toza na liste ya les pays les plus pauvres pamba te likambo moko ezangi yo kaka moto akufungula likambo wana La néocolonisation est la conséquence pour n'avoir pas compris Papa Simon Kimbangu. Il aurait fallu comprendre Papa Simon Kimbangu pour ne pas connaître ce qu'on est tenté de connaître. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs, pouvoir spirituel, pouvoir scientifique et pouvoir politique. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Papa Simon Kimbangu nous a légué un héritage. C'est immense. Il s'agit d'abord de l'Église. Le second, c'est l'État. Cet héritage n'a jamais été compris ni aux Congolais et ni à tout le monde. Parce que le combat de Papa Simon Kimbangu était simple. L'État colonial, qu'il soit belge, européen, américain, international, cette colonisation
avait un pilier central. Ce système-là avait un pilier central. Les Belges, on l'a appelé pilier. Mais les Anglais, ils ont utilisé le terme C. C comme christianisme, C comme civilisation, C comme commerce. C comme commerce. Car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront, sur le Conseil des Blancs, leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. L'église qui mange Chilelo et pronera pas et Banela, Congo d'Antotila. Yango bengi Mbanza Congo. Na voyez ça que Kayo intellectuel, na place à C, na voyez ça que ça la recherche, na minoko nyon sur les Congolais, même y a Bangolais, même y a Congo Brazzaville, na minoko nyon sur wana. Lettre C comme amate, lettre Kamte comme amate. Kende Lukango comme on C na ba minoko na biso, ezalahate. Kamte zali. Si le loso ken Allemagne ton Hollande ba comme la République démocratique du Congo avec K. Na voyez que K est la lettre à bénédiction, C est la lettre à malédiction. C est un comme combattant, C est un comme bacon, C est un toujours na croix, C est un ba C wana so na bani ko développer au monde na ministre biloko no samabe. Classe est ma bête na C wana. Classe. Classe yo na C. Classe ya mindele. Classe. Voyez que ba classe na biso en Afrique. Ce que ba na ko tanga mana mi no kamboka na biso. Mais les bannes et les barata d'examen l'État ou bazar maïl était banga bazar maïl. Mais oui que balongo la cour ya lingala na kisasa na gouvernement tchikoleka. Buzoba. Autant il lingala. Oui mais Buzoba. Balongo la yango. Na si bat babi yango. Mais na zo epso que Buzoba. To perdre même sens même ya ni. Biloko wana parce que spiritualité ezo bunga biso. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers du monde européen. Elle ne connaîtra plus les principes maritaux de ses ancêtres. Elle ignorera sa langue maternelle. Alors je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants. Car viendra un temps où les langues des Blancs seront oubliées. Dieu le Père a donné à chaque groupe humain une langue qui sert comme d'une alliance de communication. Ka yangwana Congo ya Kimbangu, ka yangwana Kimpwanza, ka yangwana Kimvwama, ka de tuwana ka yangwana Bomengo. C'est kao. Et bien dans les loko moko, les autres qui une coupe d'Afrique, qui une coupe du monde, pour que nous histoire. Première coupe d'Afrique au Congo à Zoa. Au bateau ba CP là ba Zoa coupe à Monseka. Sur 100% ba joueur ba betaki kuna 80% ba komo na bango ezaki na baka. Kakoko, Kidumu, Kazadi, Kiyika. Au moment où joueur on a la majorité, comme on a mangé qui baka, ka lettre à bénédiction. Oh pesoso. Na wana na ibite. To vérifier baka. Attendez, les baka ça sur raison. Et les Belges, par contre, c'était les trois piliers. La religion, l'administration et la société achat. Que Papa Simon Kimbangu a tout simplement récupéré. Comme je venais de le dire, ils sont venus avec Christ. Mais ce Christ, c'est celui de la conquête. Yo soto wana izali ayote. Kama ta iloko na yo, ibanda kwa ya Papa Simon Kimbangu. Kwa daga dia ko kotseo siga ilaka. C'est celui-là qui va conquérir l'Afrique. Il vient et prend la RDC, la sous-région, l'Afrique, le monde. Ce sont les mêmes personnes qui sont venues coloniser ici. Ce sont les mêmes partout, aux États-Unis, tous les 5 continents. Et Papa Simon Kimbangu, en état record, le 6 avril, avec son message, il a bouleversé le monde, il a chambardé tout, et il a mis en cause leur héritage à eux. Il avait remplacé le christianisme au kimbanguisme. Continuez à lire la Bible. À travers ses écrits,
Vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Il faut se le dire qu'il avait réhabilité Jésus-Christ parce que, comme je l'ai dit, il y avait deux Jésus-Christ. Un Jésus-Christ présenté par les Romains. Et c'est ce Jésus-Christ qui est celui de la conquête, de la division, de l'aliénation, de l'exploitation et de domination. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Car les fondements spirituels et moraux, tels que nous les connaissons aujourd'hui, seront profondément ébranlés. Un autre Jésus-Christ qui n'est pas celui de Rome, mais plutôt qui est celui de Nazareth. Raison. Que l'Occident n'avait pas amené, mais que Papa Simon Kimbangu a présenté. Celui de l'amour, celui de la libération, celui de la décolonisation. Attendez, le bakupesa biso raison. Tatanzambi katuvuila mana makondo no pasipota tambulamo. Tufitikana izola kwa fwana ndamu za batate ba mama matoko yizindumba. Moda mambu mama tulongolo bakente bakaka boba bakaka bagana na chamboti. Ene masema kaka gene ba ngudi za kaka pene bala bakaka kabagana ngamase chamboti ko munsuka be ngani munkokela. Ebe penkento kagana ngabeli yakala chamboti ko munsuka be munkokela. Mbandu ina yambi yenena kambanda zola ko kazi ka fitikala yembando zola yembando kingwiza ni chama mama woso. Nzambi katumanga kitanto ko nzambi zola katumanga. Biso tuyebike ka bakoya awa. Mikolo miango mizalo ko belam. Pambate elaka na ye ekokoya kana mabelete soko apesi elaka ifo esalama. Ata Molimo Santo ayambi bapaya ya minene bandeko na biso kati na nkolo te basali na biso elongo awa toli na présence ya archevêque Eradi Mungali Ben Caleb ye azali inspecteur national de l'église du réveil au Congo. Azali pe ambassadeur de la paix, chancelier des ordres nationaux. Azali pe représentant légal de la communauté piscine de guérison par Jésus-Christ. Ye atamboli ye mon côté. Biso tuyebike ka bakoya awa. Pambate esika papa azali batu se bakoya kakawa. Atamboli na madame Ungei Fwambe Kelly yepe azali ambassadeur de la paix elongo na évêque Claudie Ibanda ye azali directeur du cabinet ya archevêque de bango nyonso tosengi bango topesa bango mbote ya lokumu oyo ekoki na bango Faki sepele sabang. Pambate solo ezali kaka solo. Papa lubi bobanga na bino te tokolonga na biso. Donc ngai soko na woki boye na ju makasi mususu. Yango na penda kupesa bino pe makasi wana pate bino pe bosala makasi. To sangisa maboko to pesa bandeko na biso mbote ya lokumu. Bokombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Okombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo bandeko na biso bokoki kovanda na bino
nde sika to invité tata archevêque aleka liboso na oyo esika po na liloba azali na yango. Napesi bino nyonso mbote na bolingo ya Nzambe papa pona kozwa grâce ya koya na ndako na biso. Mesiko ekozala tour na bango bakoya. Bongo be bongo te. Pamba te esika papa azali bato nyonso bakoya kakawa. Nazali mwana na kati na litonga oyo. Bato bakudécouvrir biso ekozala lokola kusekana. Lelo na memi message oyo, c'est juste pour la reconnaissance. Parce que biso bato ya réveil, ignorance tovanda kinango des années et des années, et causé scandale extraordinaire. Tozali kokende. Tant que mboka oyo eko reconnaître Papa Simon Kimbangu comme père ya réveil na kati na mboka oyo molimo ya liboso ekitela ye ekozala référence oyo kobanda na likolo na royauté na sacerdoce ekozala stable. Instabilité ezali na kati na mboka oyo ezali marque ya korespecte maloba ya oyo moumbu na Nzambe alobaka oyo ezali dispersé. Chaque pays eza na père spirituel na bango. Biso bato ya réveil tomona kitoluka ba père na ba Nigeria, ba père na ba Côte d'Ivoire, ba père na ba Afrique du Sud, na ba Israël, au moment tobosana kike Nouvelle Jérusalem na biso ezali na mboka ya Kamba. Omoni dengi na wana zara kuluba. Orke mupepe na ye ezara kulungwaka sote na New York. Sote na Inde. Sote iye mokwaza na ilokote. Oli ya lubile dikabwa Zaire eke kuluba makambo Inde. Hawa ekumi Inde. Boka kisoko boka kite. Ana kanisenga ikaka. Nazala kina ngai na mbeto. Yo soto wana izalia yote. Kama te iloko na yo. Ibanda kwa ya Papa Simon Kimbangu. Kwa daga ndia kukotisha yo siga ilaka. Tolu bila makamu mazairi. Pamba te awande bobandele. Suka na likambo izali wapi? Hawa. Yango na zamuto ya liboso. Oyo na buki voile ya limitation. Oyo ezalaki kobomba bato na kati ya ignorance. Na kozala moko oyo akotambwisa liloba oyo monde entier. Et puis ekosukela awa te. Comme conséquence ya kozanga ko honorer Papa Simon Kimbangu nde bitumba oyo ezali na kati na mboka, nde pasi oyo ezali na kati ya mboka, nde liwa oyo ezali na kati ya mboka. Yango nazali kosenga na papa sur ordre na ye parce que azali moto ya molimo alimbisa mboka oyo parce que moto aza na clé ya kodekole mboka oyo ezali na maboko na ye. Tika teta Tanzania sari sabiso. Kimbangise oye! Batu mingi babandi kumona so utolanda kaba Kimbangise ne makambo boyi mazalite. Mais ezali soni poate na batu monene baluba yango. Kasi mukoro le premier ministre Pierre Lubila kabisu yango awa. Soko tokoko kozala na paix na la paix grâce au Kimbangise. Boka kisoko boka kite. Donc soko mutu andenge wana ju courage kuluba boye ya solo na pesi elongoni pamba te batu minene mpate alubila likambo Simon Kimbangu kuzala kapasi pamba te Kimbangu azali mutu mwindo oyo ezali kuchola ye mutu mwindo mawa makambo mazali koya ezali te kaka toyi kosambela tozongi tomoni nini tozali nini maboni na yo nde eza kobongisa makambo nani ayebaki ke bato ya ndenge wana lelo bakoki koya bayebi baye te
Kobuka nini? Eske yao tuzuka ya solo vya lukuta. Bakuti biso te. Yo zaki nanda wanzami te nganga. Pamba te esika papa azali bato nyonso bakoya kakawa. Maloba oyo nzamba bomba yangoyo. Avant ozwa pouvoir papa nalobaki mukulu na kilube ninkoloba nzambe mvidi mukulu. Soki oyo ya droite eye na gauche eye na droite tobengaka lukumu mukulu ekopesa yo lukumu. Pesa lukumu na nzambe na yo. Psalm 104 ya livre ya Lingala. Lukumu mukulu. Kende na nkamba. Senga nzambe aloba na yo soki mboka wana ifo tosala nini tozo souffrir. Kende na nkamba papa président. Ndengo kende la kite. Kende na nkamba. S'il s'agit de mama loba oyo pa ya fumwa longo loba ke opesa yango ya mwana na yo avandaka na Italie na ye na maloba oyo kende na nkamba papa mboka oyo okomeli président yango oyo le 30 juin 1960 ezali Jean chapitre 6 verset 8 à 9 mukulu nzambe mvidi mukulu kombo na Yesu kosali inversion ya ordre ya basilabi ya droite ye na gauche ya gauche ke na droite pesi lukumu na lingala. Alors émission oyo ezali ke soki tokomi le 12 septembre 1921 na tie 21 awa mpona ekoincide na les deux syllabes donc B na A ezali justement D na 1 21 ozo comprendre ezali lokola B ezali na valeur 2, A ezali na valeur 1. Vous allez comprendre. Mais ce qui peut na outi na droite na zongi boy na kotanga ngo kaka le 12 septembre 1921. Donc dans le deux sens ils ont pesa ndenge moko. Mais c'est normal donc ils allent ko na outi na kebo ye ko pesa ngai 21 kuna. Tangu na ko uta kuna na ko cha le 12, tangu na ko ya ko zonga ye ko pesa ngai pe 21. Ndenge bakulubaka la vérité bombe moko ya détruire yango ezalité. La vérité écoutez kalabele la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Donc natine yango papa na papa tobanga te tozali kokenda.